Musique, garde à vous. En fait, oh, gardez-vous. On les salue. Salut. Ungi anzitusu kwa tata mfuma longo mfuma juku. Oyo balobi na biso yango nde tokosala ntongo lelo toza na ntinsani batata na bamama nsima nde bato bakosenga bolimsi lelo eza mokolo ya suka bapaya babanda kokota tosengi résidence ezala libre mpo bayaka babandelaka awa nde bake kolakisa bango baplace ya kolala toyokani tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.
mi lo komole papa lo na la nyuma kololo. We papa Simon Kimbangu ale hatole mulaka na lengeno papa. Kumeka na hafu. Efulaka kamoka katache kamokola mashate otonya okolo tochikela lo komole papa lo na la nyuma. Akombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, fondé en Kamba le 6 avril 1921. Bosengi bolimbisi ya bana ya territoire ya Lomela epai ya Papa Molimo Musantu, Papa Simon Kimbangu Kiangani nyuma kololo. Na nkombo tata mwana pe tata Molimo Musantu, tata Simon Kimbangu Kiangani nyuma kololo. Chef spirituel, représentant légal de l'église kimbanguiste. Papa, biso bana nayo ya Lomela, toyei liboso na yo kosenga bolibisi na mabe tosalelaka yo kobanda bakoko na biso ti lelo oyo. Papa Simon Kimbangu nyuma kololo na bahamba de ozalaki koya okomi na esobe ya ekoma akoko ovandi na se ya nzete. Papa moko auti na okodi azali koya azomela likaya atuni yo ozali kotala nga boye mpo na nini soki ozali na posa makaya zwa omela olobi na melaka te. Azongisi lisusu alobi ete zwa mela na makasi obotoli ye. Tango obwaki likaya wana na esobe eziki olobi na ete omoni ndenge milinga wana ezali komata mayele na bino kotikala kaka bongo tokola bato bameli makaya. Na village Lokeso na programme ya bolati saki papa mama diakonese moko azalaki kotongisa basaki azalaki kovande pa bokilo na ye. Bokilo na ye tango aye akuti basaki wana libanda alobi ba biloko ya fumalongo ya lokuta oyo azui yango akai kobwaka yango na sima ya ndako. Na sektere ya Bakela papa na groupement Ngombe okomaki na pokwa osengi esika ya kolala babengani yo pe babololi yo na mboka wana olakelaka bango pe mabe kobanda mikolo wana ti lelo oyo lingomba na biso eglise kimbangiste etelemaka na mboka wana te. Na village ya Koso kaka na sektere ya Bakela papa okomaki wana tango lali bakolomboka balobi ete mopaya akomeli biso akolia nini. Papa oyebisi bango ete bokende na zamba bokoboma nyama mibale na kati na nyama mibale wana nyama ya munene pe ya muke. Bakei na zamba babomi nyama mibale babomaki nziko na mbengela portepic na antilope. Baye bakomi pembeni ya mboka babombi nziko wana baye kolakisa kaka mbengela. Otuni bango suka ya nyama yango oyo balobi ezali kaka bongo. Otuni lisusu nyama kaka moko oyo mosusu ezali wapi balobi ezali te kaka moko wana kolobela yango pe na nko na indiscipline makasi
Pe oyebisi bango ete bino na mboka oyo botikali na likambo etali lokuta. Likambo oyo bolingaki boyeba yango na tongo, kasi bokoya koyeba yango na pokwa. Papa Simon Kimbangu, kaka ndeko na biso moko kela azalaki kapita vendeur ni eta Belge. Abongisi mbongo ya mundele. Bakangi ye. Aleli ete nakei kokufa na boloko. Yo Papa Simon Kimbangu obimeli ye na kati na boloko. Olobi na yete ozali kolela nini mwana na ngai? Alobi namoni ke liwa na ngai po na bongisi mbongo ya mundele. Oyebisi ete lobi na koya. Tango yaki na tongo nango oye kopesa ye mbongo. Opesaki ye consigne. Olobaki ete zwa mbongo oyo ofuta nyongo ya mundele. Kasi oyo ekotikala kendo salela yango na mboka na bino. Likambo oyo nayebisi yo koyebisa na mutu te. Soki oyebisi mutu, omengo na bino nyonso ikokende pa bato wana. Mbala moko papa wana tango abimi, moninga na ye kamarade na ye azalaki moto ya loja. Azui meme problème ya kobungisa mbongo. Aye kotuna kamarade na ngai, awa yozwaki mbongo wapi po ya kofuta nyongo? Alobi ete tozali na moto na biso, nzambe na biso, Papa Simon Kimbangu moto asalelaki nga biloko wana. Kobanda wana papa, mbongo ebungi na territoire ya Lomela. Papa Simon Kimbangu, nzambe na biso, nyuma kololo. Mwana atasaleli yo mabe. Mwana aleli mbisi, pesa enyoka te. Papa, na territoire ya Lomela, ba gradué bazali licencié, ba diplôme ndenge na ndenge, na ba option nyonso. Kasi mosala malonga ezali te. Na tango ya kala papa, mindele bazalaki koya, ba territoire voisin na biso bayaki kosomba biloko na Lomela. Kasi na ngonga oyo biso tokomi kokende pa na bango pona koluka ndenge nini ya kovivre. Papa Simon Kimbangu, pona kozanga koyeba yo nzambe na biso molimo mosantu. Pana na biso kobanda na niveau ya nation ti kokita na territoire ya Lomela. Ata moko te na kati oyo akoki kozala lokola chef de bureau. Ezala na leta, ezala na lingomba. Papa Simon Kimbangu, na kati na Lomela kobota ya malonga ezali te. Basi pe bazwaka mabala te. Nzambe nyonso wana ezali mabe oyo tosalelaki yo nzambe na biso. Papa soki totangeli o mabunga na biso nyonso ekokoma ti lobi. Kasi yo nzambe nyuma kololo lotonga lotongi olongola nkechi. Lekele ntango anja papa yango nde biso bana Lomela toye kofuka mo liboso na yo ete papa yokela biso mawa. Yokela biso mawa papa. Yokela biso mawa. Soki yo nzambe na biso limbisi biso te, kasi tukokende wapi nkolo? Na muke oyo tosengi, tosilisi bongo na nkombo ya tata, mwana, pe tata musantu nyuma kololo. Amen. Kasi na kati na biso toyaki na Fleur. Toyaki na Fleur, discours yango oyo na yo nzambe na biso. Toyaki na ba pigeon. Ba pigeon elakisi elembo ya kotinda biso esika nyonso tokokende nzambe na biso.
Papa toyaki lisusu na meme. Elobi ya elembo ya botosi. Tata mwana pe tata molimo santo tango tozali tango ya bolimisi. Kuna na bawei bolimisi ezalaka te. Kuna pe bolingo mibeko misala ezalaka te. Tosalelaka yango tango tozali bomoi. Oyo mabe nyonso bakoko basalaki oyo batika biso mpona baza na mpasi. Biso pe awa totikala tozoso na pasi. Lokola toye kosenga bolimisi. Nzambe alibisa biso na mabe nyonso esalama kuna na lomela. Toyebi lomela sika pe bato basalaka boloko bankole po tosenga bolimisi mboka wana ebonga. Makambo ya bien ya ebele ezali kuna. Bambangi ya se ya likolo tovandi awa. Tozali awa. Tikete to yamba bolimisi oyo basengi na kombo misato. Na kombo ya tata mwana tata molimo santo. Temple pour le programme ya lobby ya nouvelle 26 le protocole de quand tu busques ça kaka watu kwa mambo na temple pour le programme ya nouvelle 26 pour aller faire la provinciaux ya grand conseil na ba conseil na mono ba provinciaux na ba conseil ya grand conseil. Voilà, wana bana lomela, bana misato, bana sankuru. Mbote mama pesa so comme on a pu impressionner les amis ko na kamba yesu. Mbote na komba tata ya mwana pe tata molimo santo, mbote papa journaliste, ngai mama Zola Simpi, mama présidente ya Afki Saint-Denis. Papa ndengo le bibe impression na ngai. Donc esengo naza nango. Na mokolo yo ya le 26 avant to koma le 27 esengo ya makasi. Pona koma na koti kamba eluselimu po papa simoki mbango kianga na lingaki soki ya lingate nde na contacté donc esengo naza nango ta mususu na leli ezali ko lela ya esengo na mokolo ya le 26 oyo zali ko poser nga ba question mokolo pe na botaka mwana nanga na 1996 na mokolo nazalaka te ba mama na Paris kuna bazaki ne sengo nga na hôpital kasi nzambe azana mabongiseli na ye na ndenge na ye apesinga mokolo ya esengo ya le 26 avril nazana nkamba ya Yerusalemi pona ko sepelisa mokolo ya lobi biso ba mama tomati ebele pona ko kumisa mama mwilu
po soki mama mwilu te nde biso bamisusu totelemi te papa nde ozali kopose nga baquestion oyo nyonso te mpo na mama mwilu alongaki yango na papa naloba nini apesa biso makasi tokontinue na mosala na ye mpo tolonga ndenge ye alongaki mpo grâce na ye lelo biso toza komona na bamama donc naza na esengo ya makasi papa nanga papa journaliste nayebi te bamaloba ezali kozanga nga na ntina esengo papa journaliste yango kaka nazalaki na posa naloba na komba tata ya mwana mpe tata molimo santo amen. Mbote mama pesa so kombo na opo uti mboka nini esengo ezali kokota na kamba mbote papa ngai kombo na nga mama mungenga lusekele mo Neli Muzu na uti na paroisse ya Paris Saint-Denis toye na molulu ya monene ya mama mwilu ya le 27 avril toye kokumisa monene parce que mama wana lelo so totelemi boye eza mpona mama mwilu yango biso oza mama mwilu ya mikie toye mpona kokumisa mpe kosanjola monene na ye na mokolo ya le 27 avril. En tout cas papa misusu baza na avion misusu bamataki bakitaki lobi biso okomaki po tozalaki mpe na sango mosusu toyaki nango ya mawa me toyei kokuta na baninga mosusu toza mpena mo ebele en tout cas effectif na ye nde mpe so effectif te mpo nani tosangani mpena te me tozali toye vraiment derrière. Mbote mama kombo na wana netuye seminaire ya mse matana. Mbote kombo na nga mama Priscilla Zola Ndona. Aza na esengo mingi pona koti kamba Yerusalemi. Eza première fois mbala liboso na kota fête ya mama Mwilu. Nga penza na émotion mingi na osepela na kanisa net na lota ndoto quoi. Donc na sepeli mingi. OK, merci beaucoup. Maman Charlène Emily Zola. Esengo makas tomati mboka ya Yerusalemi. Tomoni papa Simon, toye pona fête ya mama Mwilu. Esengo makas maloba mingi te mais esengo. OK, merci. De rien.